Comment Koffi Olomide sali featuring na mwana ya mboka oyo aza leki na ye mwana na ye sœur na ye Karine Mokonzi autorité morale. C'est le Congo qui gagne. Ça na ba congolais mususu bazoleka na télévision pour na kotelemela clip wana. Oyo na biso te ndeko na biso Grâce Mbisi Grâce Ngobu abimisi nzembo. Bana membre boza na distraction te. Malgré batu mususu ba mo commenter mabe na olingana sola na pegiti ta ko saba nzo eza mabe te. Biso on se défendre cause malgré ba finga bino batata mi bimba boye. Joyeux Noël à tous. Merci chers internautes. Merci na confiance et na fidélité pour passer Rabiso à travers le monde. Merci na tout botal Rabiso na Shelvi Télévision. Votre humble serviteur Zini Kumbi l'international, autrement dit Papa Very Very de vous. Merci beaucoup. Merveille na ba abonné nyonso. 10 000 abonnés c'est pas facile. Dans 3 mois la Shelvi Télévision, tu as 10 000 abonnés. Merci na confiance et fidélité pour passer Rabiso. Et merci beaucoup na Blaise Nseka les Bogard des Soutougar. Il y a Trésor Beauté Balobi Merveille et Merveille na Paul Ventour et ma fouilla. Paul Ventour et ma fouilla prêtre responsable. Merveille na yo et Merveille na Mireille et Momene. Merveille na Moutoudi moi Moutoudi Ker, Moutoudi Poumon, Moutoudi Jamba. Maïsa de Breda. Merveille na yo et Merveille na Karine Lelo. Moi si doux, moi si Nzambe Karine Lelo, je reconfirme avec Fox. Karine Lelo, moi ça l'équipe Église catholique na Valère. Karine Lelo, je reconfirme avec Fox. Et Merveille, na mon boss, chez la Vita, il y a Soleil Mavambo. Balobi 2020, c'est une année à prospérité, année à bonheur, année à kimia pour Nabino, couple Mavambo, chez la Vita. Et merci beaucoup. Na bandeko ba benga na Ukraine. Banana banda musala télévision na internet. Première fois na zwa appel à Ukraine. Merci beaucoup na bandeko botala biso na Ukraine. Na pesi bino ba kuku ebele belé. Lelo to lobela mingi autorité. Oyo featuring de l'année, featuring ya Koffi Olomide na Karine Mokonzi. Oyo sali buzz. Oyo pesi bankambo et sali ko sala merveille na yo. Mon général Gabi Katumba ibalobi bolingo bundes. Bolingo bundes. Mon général Gabi Katumbai, merci beaucoup na juste pas de vidéo. Merci beaucoup na chancel Lando. Ya Nisse Mongala Merveille Nabino et Merveille na bijou Rafiki Karibou balobi soirée za moko na Allemagne. Batu nyonso bazalaka na Hambourg na ville na Allemagne na ville ya Hambourg. Soirée za moko le 15 novembre, soirée Saint-Valentin. Soirée à Macon Allemagne. Bijou Rafiki Karibou. Batu Barata 33 ça ya quartier latin. Na niveau ya Brazza, na niveau ya Afrique du Sud. Tokuta na bongo et pas ya Bijou Rafiki Karibou. Balobi le 15 na ville à Mbo. Soro ngozo ba précision benga na numéro oyo na kosala aussi une place adresse Ali Marambo tout. Et Merveille na Néné de colonnes ya Raoul Nkosi. Merveille na Karine Mokonzi autorité morale. Mami ya YouTube. Lelo to pesa ki kombo ya autorité et sali pe makambo. Tango ye peme na Karine Mokonzi. Mema implice. Koyate na division, koyate na biloba loba, koyate na mambo ezanga tina. Pozini kumi papa Very aroya pona ko encadrer yo pona ozongiso mutu. Nenge lelo batu musu na TV ba oloba lisusu te po tozongisa ki bango batu. Et Merveille na ba abonné nyonso na ba oba finga nga na ba commentaire na ba obo linga nga te Merveille na Béni Vuvu mwana maman Marie Vuvu to bosani te cordon orphelinat maison de l'espoir orphelinat maison de l'espoir balobi la main qui donne reçoit bato basunga ba orphelin zamba sunga rapé bango et lelo to eka na analyse par rapport à nzembo ya Karine Mokonzi featuring na Koffi Olomide. Na talibe mission mususu bat ba olobakyo Koffi Olomide koma ko kitati na niveau wana asala featuring na Karine Mokonzi. Bato nyonso bazoloba bongo esa ki motema mabe, motema ki fiamfita. Motema ya malamu te.
Déjà soko lingi nzamba pambolo na vie faut za moté à malamu. Comment Koffi Olomide sali featuring na mwana ya mboka oyo azaleki na ye mwana na ye sœur na ye Karine Mokonzi autorité morale. C'est le Congo qui gagne. Mais ça na ba congolais mususu. Et ça na ba congolais mususu bazolega na télévision pour na kotelemela clip wana. Toboyi na biso te ndeko na biso grâce mbisi grâce ngubu abimisi nzembo. Yaza na sima ya Karine po azwa makambo. Toboyi te asapeka congolaise na biso. Na nenga mikomisa congolaise de Kinshasa malgré za Brazzavilloise. Na nenga mikomisa congolaise na biso. Tondima yo. Mais tango bimisi nzembo na yo. Yebisa banwa misala. Oyo balobelaka yo. Yebisa bango na litoyi biso tozala te ke. Soki nazo bimisa ba nzembo nalinga na bimisa na sima Karine pona zwa moto. Po jamais Karine Mokonzi Orlanda yo. Tozala batu. Koffi Olomide asali ba featuring ebele banda carrière na ye. Parce que les gens sont la musique world tolo. Oh world, oh world, oh world. Mais Koffi Olomide banda déjà ba si. Abana ba nzembo ya bia ba chocolat embela bana na ye za ba nzembo mo ezala déjà world. Pour na biso za fierté pour na Karine Mokonzi. Déjà featuring na Koffi Olomide ça va. Et puis après Koffi Olomide bozo soit featuring na Ferrego là. Après Ferrego là bozo soit featuring na Fally Ipupa. Netinga papa veri nzembo ya Karine Mokonzi d'accord clip kitoko et nayebi déjà Koffi Central libala na bango na Karine Mokonzi o aza artiste na biso parce que artiste c'est le roi koti na kati ya Koffi Central Koffi Central donc biso pe bato tozala na kati ya bureau ya artiste directement il faut tolobela artiste. Mais ce qui est commis na batu mususu ovendo na ndaku ozo sala no eloko te ozino wa micro lobi non le wana liaka na kombo Karine na melanga na kombo Karine bana na ngaba lata na kombo Karine Noël ya ngoyo donc faut na sala émission mon vite fait pour que Karine pour que batalanga na zo makambu na kombo Karine c'est bien bon mais soko yeko critiquer nzembo ya Koffi Olomide na Karine c'est que vous malade, c'est que vous congolais, c'est que vous étranger, c'est que vous rwandais. Talanzembo, yoka malobeza na kati. Yoka ma mu chéri azo ebisa chéri na ye. Neti nga na ebisa chéri na nga. Chéri komisa nga na suka. Bébé, est-ce que sentir nga? C'est l'amour. Et à bolingo. Bébé komizanga na suka je ce place mon Koffi ah quoi merci beaucoup Karine lelo nzembo fona embela kwango nzembo yo fona embela kwango tout le temps pour nzembo ba mourir pour yo za mourir zinga na mourir Karine lelo Glody Mesa titika dima bino bebo embela basi na bino neti ngana ko embela Karine lelo nga o Karine a moi sinanga maintenant oyembele kaka Karine lelo donc bana membre boza na distraction te malgré batu musu ba mo commenter mabe ouais na Kinshasa bwana matanga pululu akufi binoka mambo ya Karine biso déjà totaki date ke nzembo ya Karine le 25 décembre pululu akufi le 22. So yebisa biso lokola pululu akufela le 22 biso le 25 tobimisa nzembo te pe a son âme na artiste munena mboka na biso pululu bolinga ko tia yango problème te na Karine Mokonzi po toloba mambo to omona ndeko na biso pululu akufi liwa oyo mutu moko asatandaki nango te apike Chris mbala moko akwei akufi bameme na mokole pampa pululu atiki biso. Et nzembo wa Karine na mambo pululu eza na lien nini we rançon na uto bimisa formidable là fait bolo ba peke we rançon na bimisa formidable était merci beaucoup na Koffi Olomide
Quatraco Raman. Déjà ta Kofi Olomide ndimia ça la featuring na Karine Mokonzi. Ba artiste c'est dur sur batika na sima. Toi a peine besoin na bino. Oya rondima Karine po tumiko dono ba featuring. Lokola Kofi Olomide koti makambo yango. Et ça le biso plaisir. Parce que to zela kinzembo oyo na mutema moko. Beta. Donc, félicitations à Karine Mokonzi parce que au salibiso plaisir. Mais dans ce grâce mbisi. Soko zawana pona rozelaka Karine Mokonzi abimisa nzembo po yo bimisa batala yo félicitations. Pona sima Karine ndo ozwa makambo. Po soko zeli kaka. Ke biso to fula yo. Biso to finga yo. Biso to mama beno te. Biso to yebi ke yo ozo vina on a sima Karine. Parce que poto yebi. Comment zelara Karine so bimisi yo bimisi. Karine so bimisi nzembo yo bimisi. Karine Mokonzi autorité morale la baronne, mami de YouTube. Ame maman ngo yizi. So ame maman bakei. So si maman bakei. So akena maman bakei. Na auto ça l'émission tout à l'heure awa. Jour il y a sortie officielle autorité, na moni mutu mo check commentaire est belé pour na Peggy Titan. Que Peggy Titan bando uti risoye. Oh na rotanga ngo hein. Na rotanga ngo. Na rotanga yango eza na YouTube. Et bana membre il y a Paul Ventour et Manfoui là je reconfirme avec Fox. Mère Venayo, Jorgi Samba les procureurs Mère Venayo, Maman Eugénie Kassai, Mère Venayo, Maman Pascaline de nous, Mère Venayo et Mère Vena Maman Skola na Talangai na Brazzaville. Voilà, émission Ngongo. Émission Ngongo, to tangara commentaire mo bateli Peggy Titan. To yeba soki Mère Vena Titika Dima Mobutu, Mère Vena Sheila Vita, leader Magim Poi, je te salue. Donc voilà, Tolukango, invité Peggy Titan bana membre ba invité Tolukango, Peggy Titan. Voilà, yango na yango. Yango Peggy Titan a outi risi na keto ya Karine Unini. Banda zongi comportement na ye e kofunda ye. Asali banzo ime pona ko critiquer baninga. Alingi ko sangana na baninga te. Soki azali na problème aloba. Ki hypocrisie ezali mabe tala nit esengo ya boye. Banda lobi azomona na te. Quel comportement? Et wana ba commenter na émission nanga na olingana solana Peggy Titan ko sa banzo eza mabete biso on défendre cause malgré ba finga bino ba tata mi bimba boye bo défendre mwana mwasi bo sala boye et ngape na oyebisa bango eza ba tata mi bimba mikolo baza pe na sima fali eza ba tata mi bimba mikolo bala pe na sima maman Olive Lembe ce qu'on fait tout défendre nani. Parce que ça YouTube. Tant qu'il y a Brazzaville qui défendre Kofi Olomide, les autres qui défendre Weranson, biso ba charge. Bolobé toi tata mibimba. Donc so moni muta commenter mon sera lingane Karine te. Donc so linga Karine te kanga noa. Zappé biso. C'est simple. O zappé biso et ça la biso bien. Et o ça la biso bien o zappé non biso. Merci beaucoup na Chimène Mbia Vanga. Chimène Mbia Vanga, je reconfirme avec Fox. Et tous ceux qui sont là-bas, membres de Chinois, tout bolinga Karine Mokonzi. Bon s'abonner massivement à la chaîne Oyo, Shelvi Télévision et chez la Vita. Montre-moi tout le monde, ah Zini, où est la chaîne? Non, il y a la chaîne, mais par la foi. Mais chez la Vita, Zawara. Et merci beaucoup. Tout bolinga Zini, comme vous soutenez depuis 2019, si tu as fin. Na ba ndeko ba filmanga Glody Mesa, Titi Kadima,
na ba charge nyonso Dede Chibambe Jemima na ba ndeko nyonso tozaki na bango Fenek Mouna. Donc dans 2 jours tozokota 2020 et Karine Mokonzi ba projet za tellement belé tobo sanité Papa Vegas Freddy na maman Jackie bana membre nyonso Maïsa de Breda, merci na soutien na yo, merci na soutien. Merci na JC Mpadi, merci na Paul Ventour et Mafouila. Plus de 25 codes. Merci beaucoup na Maïsa de Breda, plus de 30 codes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup na mon général Gabi Katumbai. Ya Charlie Ben na Lille, merci beaucoup na soutien na Bino. Tokosa l'émission ya dédicace pour la négo nyonso. To pesipe chez la merci beaucoup. Chez la Vita o ataki mbongo na ye pour la chaîne o biso to yepe to pesi makambu titika dima donc to bo sanité bandeko nyonso famille Mungudi Mobimba donc merci beaucoup Nabino et merci beaucoup donc bo partager nze mon abiso autorité à Karine Mokonzi bo partager madame Angelica Madelena Julie Lagrace. Merci beaucoup, Page la Maman pour notre soutien. Page la Maman, merci beaucoup. Tobo Sanité. Tantini Bolingo, vous comprendre Bisso, donc tout ça quelque part, donc voilà Moïse Moutaleki, donc merci beaucoup Nabino. Quant à moi, je vous dis bye, Balobi Néné des colonnes, le président Gilles Makofo, merci beaucoup dans soutien, merci beaucoup le président Gilles Makofo, Tobo Sanité Coco Madera, merci beaucoup na Weranson, merci na Ferregola, merci beaucoup na Fali Poupa, merci beaucoup na Kofi Olomide Ibrator, Yale contre-maître, c'est le Scram. Merci beaucoup na X-Base. Merci beaucoup na l'artiste Nyonso. Paix à son âme na Pouloulou. Donc, quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Merci.